partout au monde de la télévision de l'Aigle. Bomoni biso tozali pembeni ya honorable. Journée à l'élo, ezalaki journée moko, date moko, oyo ezalaki penda prévu ezala date historique. Date oyo esengeli mwana mboka Frank Diongo azala libanda. Tozali na entourage ya prison centrale de Makala et bozomo na population ezali na pembeni. Tolingi tozwa quelques occupations ya population na likambo etali bobimi ya Frank Diongo et pas ya honorable mbote honorable mwana mboka. Mbote ndeko journaliste. Lelo ba journaliste baye pembeni ya prison na nguma ya population baebike bazo yamba mwana mboka soldat du peuple oyo na kombo ya Frank Diongo. Mais likambo ya kokamwa babatu bandi kozonga un peu déçu, un peu découragé que Frank Diongo azali bandate. Jusque là, qu'est-ce qui se passe pour que batu babanda ozonga na découragement? Merci. Ya liboso longoni na peuple congolais. Longoni na bandeko ba journaliste o balingi bazwa information ya solo na source pour être bandeko mosusu na ba réseaux sociaux. Lobby tango batangi grâce présidentielle na RTNC ba mosusu ba lobby ete ba misaki ndeko Frank Diongo na butu ndeko Frank Diongo azali na bitumba o boyebi moto ya lokumu liboso ya peuple congolais moto akangamaki na pouvoir ya l'état moini molokipe mobomi ya Congo moto azalaki l'état moini. L'état moini ya lelo ya lobby lekito ya mikolo ezali koya. L'état moini oyo azala oya kangaki ndeko Frank Diongo oye bien malamu koleka ezali pouvoir ya ndeko Kabila Kabange ne pouvoir na ye ezalaki pouvoir ya l'état moini pouvoir ezalaki contre le peuple congolais. Lelo lokumu na peuple congolais oya tondisi libanda ya prison centrale à Makala pona koya ko mema ndeko Frank Diongo pona azala un homme libre libanda. Mais jusque là zara libanda te nini yango tolingi koloba ete tolingi ko éclaircir bandeko na biso ba juriste o ezali ba avocat conseil ya ndeko Frank Diongo bazali na kati pona o babengi forme administrative. Donc oyo mikanda oyo etangamaki bandeko ya président de la République ya présidence de la République bakoya nango kosala échange na bandeko ya prison centrale ya Makala nde administration wana ezali kosalema en attendant esila po ete ndeko Frank Diongo azala libéré na tango mukie na kati ya prison centrale ya Makala po malibanda. Mais mibeko ya présidence de la République oyo etangamaki kombo ya liboso na grâce présidentielle bobo sana ete teke ndeko Frank Diongo azali libéré lokola prisonnier nyonso te ye bavoka na ye basengaki grâce présidentielle au nom ya peuple congolais oyo ndeko Kabila azalaka kozela biso tofukamela ye peuple aboya katoka kosala yango te. Siko lelo ba avocat ya Frank Diongo basengi mesure de grâce. Par là to lobaki bozali ko reconnaître que Frank Diongo akangamaki na ba infraction. Tozali ko reconnaître te que Frank Diongo akangamaki na ba infraction. Comment mesure de grâce ya nini? OK, mesure de grâce linko lobaboy. Président de la République azali na pouvoir o eleki ya ba institution nyonso. Yende mutakoki kaka ko gracier mutu kolongola o ezali oyo bazuzi bakataki po ete azali magistrat suprême ya ba institution nyonso ya mboka. Merci mwana mboka honorable. Tolingisko toyeba attitude politique nini oyo MLP elongo na soldat du peuple Frank Diongo bazana yango par rapport ya régime en place oyo euti kozwa pouvoir bientôt là. MLP nandeko Frank Diongo batikala constant na kati ya bitumba na bango. Maloba wana okozwa yango tango président national ndeko Frank Diongo Chamba akozala libanda akopesa message ya venir ya Congo pe liboso ya peuple congolais. Oyebi ke Frank Diongo na bitumba na ye azali constant na bitumba na ye.
ye azali moto oyo azalaka na ngambo ya peuple na ngambo ya bapoliticien te oyo nyonso azalaka contre peuple congolais ndeko Frank Diongo atelemaka yango. Musée Laurent Désiré Kabila Maréchal Mobutu akanga ndeko Frank Diongo. Musée Laurent Désiré Kabila akanga ndeko Frank Diongo. Ndeko Kabila Joseph Kabange akanga ndeko Frank Diongo. Finalement. Ok. Bakanga pour la vérité pour être bazali ko menacer peuple congolais. Tango ndeko Frank Diongo soki amoni oyo azali ko simba oyo azali ko menacer peuple congolais akokutana na MLP akokutana na ndeko Frank Diongo po ye azali sentinelle ya Congo. Tokomi kosukisa mwana mboka lelo olobi Frank Diongo aza constant na bitumba na ye. Toyebi ke kobima na ye ako continue bitumba na ye soki azomona ke oyo paza na bokonzi lelo aza moyini ya peuple congolais. Bongo avenir nini Frank Diongo azali ko projecter pona peuple oyo ya bundelaka tango nyonso. Est a continuer ko bunda kaka ti mokolo ye moko akozwa ebonga ya chef de l'état nde population akozonga na sima na ye to akotinda pe bango bakene na ngambu ya oyo aza na bokonzi lelo. Bitumba ya ndeko Frank Diongo ezalaka pona ye moko te. Nakanisi ete peuple congolais azali ko se souvenir na bitumba nyonso ya Frank Diongo. Frank Diongo abungisa ba combattant na ye ebele na bandeko mususu bagarde na ye batia bango maboko na kati ya tono ya Sid. Frank Diongo akangamaka po ayebisaka ndeko Kabila manda na yo ekosila pe esili le 19 décembre 2016. Nani ayebi yango te? Nani ayebi yango te ke Frank Diongo tata lokumu akangama? Lakisa ngai politicien nini ya monene na Congo oyo andima ete ke aza la victime pour le peuple congolais. Bato ya MONUSCO baye kozwa ye alobi na kokende te na kokima te pour na lokumu ya peuple congolais. Boye basakani na bitumba ya prison sanitaire à Makala po ete baluka ye akima po baboma ye alobi na kokima te na kobima te po na lokumu ya peuple congolais. Po soki na bimi peuple congolais ko sepela te na ko silisa bitumba na ngai po na alternance na ko bundisa ndeko Kabila ti akokende aloba yango. Ok, yeba yango ete ndeko Frank Diongo na bitumba na ye face à peuple congolais atikala ko limbisa ndeko Kabila te po azalaki contre peuple congolais. Tokomi na suka mwana mboka maloba ya suka pona bae bazali kolanda Safosi télévision, la télévision de l'Aigle partout au monde. Na ba diaspora, na ba congolais, na ba oyo bavandi na ba pays mususu ya Afrique. Message nini ya suka opesa na bango po bolobi Frank Diongo azobima lobby. Message nini ya suka opesa na bango oyo bazali ko zela koyoka honorable koloba pe baleka na ko exécuter oyo nyonso ekobima lokola maloba ya suka na monoko ya honorable. Merci. Avant na limbola na motuna yo omoni loboko oyo l'État moyini oyo awuti kobima oyo akotisaka na tono ya Sid combattant ya vérité victime lokola honorable Frank Diongo oyo mokolo bakangaka honorable Frank Diongo bandeko oyo bakangaka bango elongo pona lokumu ya peuple congolais. Yango nalingi koloba ete moto moko te likolo ya démocratie o azalaka likolo ya peuple congolais to azalaka liboso ya peuple. Armée moko te ya mokili elonga peuple, institution moko te ya mokili elonga peuple. Avenir ya Congo
changement total ya Congo ezali na maboko ya peuple congolais. Franck Diongo azali na sima ya ba politicien te. Franck Diongo azali na sima ya peuple congolais. Pote azali sentinelle ya Congo. Nakanisi maloba na ngai ya mokuse elimboli mingi pona peuple congolais. Merci mwana mboka wana bouti kolanda Safari télévision, la télévision de l'Aigle. Komi bongo na suka ya interview na biso bouti kolanda mwana mboka Franck Diongo esengela ki abima lelo yango population ya Kikozela et le soldat du peuple. Mais démarche administrative oyo kokai kosala eti abima n'est pas encore arrivé à sa fin et aujourd'hui nde ezali kokoma na suka vers le soir solution ezozwa malobi na tongo. Vous allez encore suivre la sortie du soldat du peuple Franck Diongo ndenga kobima ndenge foule kolanda ye po peuple alingana eka moto azana ngambo na ye. Peuple alingana eka moto akotelaka ye. Peuple alingana eka moto azo défendre ye. Okoyebisanga nini yo zo défendre ngai te. Bongo na okotela ona sens nini. Yango wana lobby ezali lokola saison 2 parce que lobby ndeza sorti à mon mboka Franck Diongo toko vivre full toko vivre ambiance pe toko vivre nyonso to pesi bino nyonso mbote partout au monde sauf aussi télévision to kitaka poto sur la bino ba information. Merci et dire à haute voix que non, quand le président de la République, donc on ne doit pas encore nous mettre dans notre tête que non, voilà des choses qui ont été autrefois par le gouvernement sortant. Il y a des gens qui pensent que non, c'est la continuité. Il y a des gens qui ont parlé même que non, voilà. Nous sommes devant un événement, nous sommes devant un président de la République responsable. Et quand tu le dis, la chose doit se réaliser. Madame, moi je sillonnais par-ci par-là et j'ai vu, voire même ce que le président avait dit concernant les routes. Mais je vois partout. J'étais en ville, sur l'avenue Commerce, j'ai trouvé des travaux. J'étais à côté de Sayo, j'ai trouvé des travaux. Donc, nous voyons maintenant que non, ce que le président avait dit, c'est une réalité, une réalité. Et ce n'est pas encore des choses telles qu'on pensait que non, voilà, le président n'a pas les pouvoirs, le président n'a pas un mot à dire, mais nous sommes maintenant devant une réalité. Donc nous devons attendre, on doit normaliser les formalités et vous allez voir les détenus politiques et d'autres sortir ici même. Et demain, nous serons là. Émission Talelo na ICNews partout dans le monde. On a été impressionné par rapport à sortie à Franck Diongo Ndenge Bakanga qui est tant que prisonnier et puis le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait un message par rapport à Franck Diongo Ndenge pour nous. Bon, pour Nangai, ils ont déjà et le mois malamu. Ils ont grâce au président de la République qui a fait opportunité pour les grands combattants Nabiso. Il y a MLP, mais c'est Franck Diongo. Ils ont c'est un mingi pour Nabiso nan. Et là on a le bas. Moi maman Moussou soit. Mon Nabiso n'a mort à Oyo. Tous à son droit le bâti. Même pas le bas mort à Nabiso. Et ils ont la mort à Oyo en état de droit. Mais maman Moussou soit. Maintenant les gars la mort à Nabiso les Zaki. Maman Moussou et les gars la mort à Nabiso. État de droit. Ils Zaki placé té. Vous comprenez? On vit dans la dictature mokoboye. On vit dans Zaki enfermé. Donc Zaki liberté. Vous comprenez? Franck Diongo surtout l'année pour ça Franck Diongo à ça qu'il remonte bien son dos mona le fait qu'à manière qu'on bunde l'intérêt ou l'intérêt il y a peuple vous comprenez il y a un basal qui va kabala nyo so bazora Franck Diongo bakangaye akota balukile ba makambo ebele bele bakangaye akota vous mona mona ma ya sibi na prison grâce à président de la République de Salaki kasi wana mais tout le monde on sait que bato misusu awa ba uto za ba uto gouverner awa tout le monde on ele ba procédure ele ma procédure
Et comme tout Franck Diongo président déjà accordé mais bon misa mutu et comme ça makamo procédé to c'est la nini base la neba sa soni ordonnance ni ba sala président peut ça c'est grâce ba misa ka mala moko pour na yo siko attention les amis parce que ba bi que nous a procédé il faut ba enregistrer qui tanga kota ki bala ne ba makamo ni kana yo makamo la neza de so etaki kabila mais la misa ba tnyo so kala on nana auto bima nani eza ordonnance nani je ko auto bima ye mo basali grâce wana ye mo basali grâce je ko bima et bon siko ya Franck Diongo comme ndeni lelo te et comme sur lobi o lobi ne ba ko bimisa ba signer ba makamo ni ba signer message ni yo ko ba telo ni yo ko ba par rapport Franck Diongo azali ka prisonnier kabila o mazali prisonnier kabila biso to ebit azali prisonnier kabila et wana yebani mode na tie yebani déjà Franck Diongo c'est prisonnier ya mais c'est kabila siko Franck Diongo prisonnier ya kabila mais tala lelo Félix Tshisekedi président de la République abimisi na ebito zana sengote obendeke te amoni place wana na sengo o comprendre omoni ka mususu to lo bango pena clair na zana sentiment ndenge na yoka Franck Diongo ponga na ndoni mata bima nga ndoni mata bima nga bina ndo ba Franck Diongo pirija bima te na ndoni mango te pona no mona ba réalité au somon merci beaucoup.